Kabelu tika. Ufani sangane se. Papa. Mama Kabelu. Papa ngana yene tengo. Kabelu. Mariage anniversaire. Naina yana mi présenter pas na bino na kutana papa pour na tout ça makamnyoso. Chana olobi bien. Mais oui que papa biso imo munde alanda ka yusi. OK no kuna na bosola no ndenge ni. Papa, pour le fait que nous benga DJ Machuda. Yo yaza nani na fete yangu. Ye DJ Machuda. Aya kubeta misiki yo fete ende kuna ye. Ngama ko tutata ko defa lu tukutsiama na fete ya badi. Yo si anniversaire ya pamba siba salila yo. Papa libisa. Anti-Covid. L'international Francisco plus que Bolingo, #1 toujours. Mbalengani ma ase. Mbalengana ma. Mota kota. Papa. Kama unabitina na yaki pana hiyo. Tena mpena makati. Ndinga ndo liboko kabo ikaka. Papa Francisco. L'Africain ne vaut pas Bolingo. Pavida pe papoto. Francisco. Rakata plus que Bolingo. Monta moko bien. Francisco. Plus que Bolingo. Alors na bengisa kiyo pona na posa ya makamna lobe na ibisayo. Donc yango na lingi nazala na valeur na famille na bino. Yango na moni na ina yana mi présenter pas na bino na kutana papa pour na tout ça makamnyoso. Chana olobi bien. Mais oui que papa biso imo munde alanda ka yusi. OK no kuna na bosola no ndenge ni. Ponga la konzima na nga. Pokinga la linga ka yo. Mais papa na biso yebisi o banda ko yebisi nini po wana kulanda nyoso tu wana ndenge alanda kingana kulanda na hotel ngaza mobali na kuya na ya kukuta naye poto sala makamnyoso ponga lingo me yuna papa biso wana nyoso tu na kulanda na hotel ungana kuya na makaka hata sokela inga mai na za mobali na kuya na sala makamnyoso honesta quand on a raison aussi là on a le temps les bindés nos questions on n'a pas dit on a Anga pemie za kumonisa biso pase. Azubeta mais c'est vari yango soka sana mpanya likolo. Ledi selection o isoki koti boyina ma. Kaka lero vina nga sanse. Na kusomba biloko makasi biloko ya grave mapango minene. Yibakate makamba wangu soku ndanga nini basara. Tamu bika munatewa. Kabelo. papa bonjour Bonjour. Wapi biki? yo liko kutanga makambo wanene masomo fena solo na yo Masolo? Memeringa masolo? mimi masomo papa Luba. papa mobali nanga aisinga azana posa aya ko bala ngai abe no papa tika ndizo mnazone Tena rubia. Kabelu. Usubali. papa na obala Kabelu, moni bana kulekisa eri na yuye pamba. Usanje mobali. ti papa Come. Yongo. Yo, umsekisa ngana komi na kanu kuseka. ti papa come Yo. ngana papa Uza juba jamwana. Yo. Uza kulubana ngapi ni sengo papa na zubara. Rubia, mobali na yuwana za kupe boy. Oye saraka boy. Yako kubara yo. papa Bana nini kwa kusara zuba tena niveau yu Kabelu. papa nini amubali papa Ya mama na yo. Mubali za kutangara ngana yibite. Na baningo yungana saraka na bangu. Na ba collègue ton famille. Na luba na yigogo ke mwana sa kubala tare mubali wangu ndenga sa.
Kabel, on est là namba wana yete. Papa yi. Nga fele shwa na nga yi papa. Papa si obala ngai. Kabel tika. Ufani sangane se. Papa. Mama Kabel. Papa nga na yene sengo. Kabel. Nala zo ubala yo. Sade. Sade. Uzazoba yemo yo. Ngali yo kitatene mwana kufi. Lokuna ulingi mubari na yo wana zana fashion ye. Yiba ngana yo kitatene mwana kufi. Yogi bana lelo liaka ndenge na yo. Lunga bwana zuba. Papa ndo pesa nga chance. Sasa na mutaru lengo wana ngana kenu kama de sasa na ngape na pesa na mwana. Zuba ya mwana mpesi. Kema yo Papa. Lunga bwana lungo pesa ngakanda ubima. Sont sérieux. Luana Kachumane Gapet Naleli DJ. Zombie, jamais d'Afrique, RL Vision. Yo, ça c'est pour toi. Bonjour. Oh, bonjour. Deni. Bien. C'est mon lemba non. Naika usuna papa gogoza. Papa j'ai dinga. Dinga. Papa Papa. Ah. Kuna muno oyo lemba obenga papa tu. Na bitendeni kuna pale kineza. Toi me so bien. Ukuteza atana abila shooter. Ah. Mikolo pe na omone pete. Ah. So ile bongo mama na babenga Colette. Baza bango nyonso. Bango nyonso ah? Ah papa. Na papa. Ni rosto sanga peu trop ya mulembu ko comprendre. Ngalo na yeli kuna sola ka na papa ego. C'est papa. Ça va bien c'est papa. Papa Ah yo. Okubeka kombere kwa. Papa libita. Nabe to na poko. Olango e. Ona no kwa. Ke bana yo ndenge ni. Ye papa. Ah, ai pas sola na. Problème. Ti papa na zaka na masomo fa na sola na yo. Ba yibinga gitaratara nanga. Papa na somela yo. Tara kuna anwa. Boni. Boni tatara yo. Ani bien. Problème ça? Yo termine chimanga pwana ni. Ngali kaka nanga longwa. Sema kote nda ukasi. Longwa wa. Hivi tala buki disapodimi Luki chapulimi na mke wana. Boni. Bien papa. Tatani waja bien? Ça bien. Olobini. Atindi yo? Ti atindi na tenga moka na yi a. Papa ego. Na yi pa na yo. Uyo sa kamada ya papa na ngasi ko sa papa ngai. Oui. Pona ko za pena likampe le kilanga mo pena kepi na mo papa po ke musika na ko ya pipa na yo. Oko ya pa na nga uko ke papa ya seri na yo elika. Akubomba yo. Mais oui. To mingi pito bo ko mitaka quartier mo to bo ko pena bino, oboko libiso. Non. Yango na yi a pa na yo papa. Non, nazama kamo boy. Oyebike papi ya sawa? Na yo ka kiango. Tokende koyamba ye biso nyonso na mapapa. Pas de panique parce que papi azali yao. Papa, ilo na yeli awa. Naza nilkamo fa na yebisa yo. O sepela nango pe. O sepela nango. Likambo nini? Nga mwana ondi omoni nga boye. Na olinga na bala. Uzolingo bada? Oh, mabete. Bongo choko lingo bala mabete nini yango biso tuzaba ndoki ya quartier yango yeko yebisa biso to ndenge ni. Na yo yebiso po na moke na ke yebisa papa biso. Oh. Yango moni na ye ko yebisa yo. Yo yebisa ngabo papa na yo ayebite? Ayebite. Lo na sa pusa mambali na ngapa na yo. Po makamne so mbonga libala aya ko pesa pa na yo. Obima lokwa papa na ngai. Donc soki na landi bien. Ngana bima lokula tata na yo. Ngamu tuna kuloba kinjonje na libala na yo. Tata na yo akufi ta zali. So yo boy papa na yo aza tata na yo pour venir. Te papa biso pe ayebi on mena sa pusa ndete eza kota papa biso eza ka pa na yo. Donc soki tangu bakuba uta tout teremi c'est moi ci yo soko yo teremi tangu bakuba tato ya butiye wana ngana bimi. Faut tout ça puis le ko kokano yo za. Nani limiede? Papa yaka nani? Uyibike likambuye nangu za makasi ezali kamoko funa fandisa nani d'Afrique ingénieur Montréal
tusulula ngo poza likambo mukete tata na yo akufa te azali oza kumona chiko yo ndimi ya katala fande kitana na chifanda buindenga na fande ndenge oza kumona Kabelo boye ayena makambo aza kubala Kabelo chobala ko kama te ko chama tama mate luko akaleswa bana mikeke bana yo yango ko chakala ngai papa andi ulanga mwatiti Kabelo nenga zabuye aza kubala ndenge Kabelo chobala boye chiko yo alubiki ngai te fona bima lukula tata na ye papa esika ngabia tuno esika papa na te papa kufa tu yango pa iloko kachina bengi yango na tuni ye pona nini alubite ye moko yebi pourquoi dinge zala bongo chiko yo Kabelo moya na ngai yo azali awa intérêt na ngai na kati bénéfice na ngai za nini pona bima tata na yo tipo ngapela zaka luka mwana na yebi na ngai me ngati mutu na bota yo foto zaka clair intérêt na yo ezaki bakadu nyonso bakoya kopesa na libala nyonso okozwa nga moko pe nayebi ona opesa yo soki fete esili soki fete esili donc bakolambela nyonso ezala a sunate Kabelo c'est bleu c'est ya awa nyonso ke ya a yo bima lokwa ya na ngai donc yo défi bapada peno défi na papa olotika bongo défi tutu na yaya cheke oye ko defa na lupango papa dada on va la peso kaba masara donc yo ndimi fete yo ka poka bula masara là na peso kaba masara a défi disu te bolo babongo mwana tala omoni bakolo baluba makuku matatu mabindisa nchungu oyebi nchungu wane za nchungu ya mboka papi azali awa makuku matatu nikulakisa te ngai yo na yo tubimi tuja combien mabanga misatu yango ebesaka nchungu na yo kibino kasi bakolo susu baye kuloba butu yango nde pesaka toli ya malamu fete kuza mkoni na pisi nga jote ok ça va na yoki donc eza lukula coufrage tubombi yango na mutema problème ezate na yoki na kukanisa pona yango tango na kuchaba dringi na bwaki ba ewaka na ngai makaya yekuleka nango oyoke ça va pas le problème na bien bino mutu bulanda kama kama musique hérité wata na azali mami wata na tati wata bango mutu babota ye papa c'est toi tu m'as mami wata bongo ba wata wane uta ka wapi ça va na yoke ok de bien na yoke merci papa oza mayele na nzela situ bino bato bapembe boy pona changu na yoka kindundu mo te kuzwa karte lete babimisi mwindu ashilika ki mwaita tumbuka kya panza machine merci papa na zo futika malamu na ke malamu akapala mama na desire siko tata na yesu ka yoka nguna simu yibi tukukota ba rankini moko papa bongo ya buyi tata na yeye bangu bwana yi papa pona fetu na benga dije machuda yo yaza nani na fete yangu ye dije machuda aya kubeta misike yo fete ndeko na ye ngama okutu tata ko defa lu kutsiama na fete ya bati yo si anniversaire ya pamba si basalila yo papa libisa kozaka shona alo bana yo wana uzumisho wana tiangu 5 euro la dudu kibinda keba na yo papa anniversaire c'est parce que ngo sa longa ti anniversaire ye lekali puta mbongo ti lugila kitata na ngaba yibinga kitata lugila ngakuna na kaja ndao nda utikana ndo tala nkuna na kadi na tala Francisco plus tuka merci beaucoup bon na ibi bino buza bino bana mkebiso tuza mikolo me bwana symbole mikolo basala kaboye OK bon na sepedi na nous premièrement na acte busala ki boye na masanga na bino botindi ba biloko nyoso ndenge batindaka na yambaki yango wana na ndako batuka merci beaucoup parce que il y a beaucoup des invités où il na bengi saki yao bako yao papa jina tu mwaka oza kumona akozala na mwachi na ye mame Stella Mbonga couple ya pembe bakozalao après bako ya pena bana na bango a bientôt bokumona bango bakozalao na sepeli nde kumona yo mobali ndengo ye boyepo bo bala mwachi ezali bien ngai tata na ye oza kumona na yibite ye nani po yo mbali deja sina moni yo na sepeli oyo mwana na ngai donc na yibite ye nani yo mutu ku présenter ye yaya ya mwasi na yo yaya ya mwasi na yo ndenge ulingai wana merci mi pour la parole papa oui nga naza mobali te mobali nde olobi nini nga naza mobali te nga mutu abali nga naza petit frère na ye alandi biso alandi nga mukolo ma amne ye nani ye mukolo makam ambali nde ya yo nde mobali biloko wana yo mutu etindi yango otelongi bongo toyoki kokasa te nazosepe donc mobali nde yeyo mbane ye mukolo makam
Yo yana yo leki na ye. Aleki na ngande Bongo ye. Bongo ah petit frère. Ala bio. Sikali libele. Bongo papa na bino ba mama bino bazawa. Ba parents na biso ba. Papa na bino bakufa. Non c'est pas kufa la C'est la tika. C'est normal papa faut bakufa. Et puis yo kotala bena libalo ba yaka na yo. Bano ibena bango mbale ba bota ka bango. Ujuye rubini makolo kwetu libala lo mobali ye. Bema nani ye mwasi nani ukome nani? Kabedo. Yaka. Dabido ka boingali ngaka na ngote po mutema nange shuga ka pencha. Ngaja bana ko kubima Philippine na likamu moko boyina bima lukula reseller moko boya pamba. Na libye. Yo kuputi nyongo sika. Tazo to kenda na. Na libye Kabedo, wapi mbaye na yule kufayo? Papa, mbaye na yeye. Yeyo. Yango boya kitata na yo yeba. Teko tiela ke longindengo wana te. Yango boya kitata na yo yeba parce que yo moko yebeke wi mobali oyo nazo mema papa aza dini tele micho baboti. Tele mobali oye na ye. Papa. Boye pe bien te. Te ngape ko libanga kuti boye bien te papa po ngape lala kate para ngaba kate ka banjo ko na mbebo. Mana loba ka penja. Olobi nini? To pesa mwana bino valeur. Valeur na boro boy. Na boro. Asa mutu. Ogi kalungu oyo. Excuse papa. Le papa. Teba biloko ye na bango penja. Tela te yo moko mibali na yo. Papa. Mutu azwa charge ya rolesa biso ezaye. Maître mécanicien. Grand frère nangai. Mutu e mécanicien. Oui. Na maboko ni kotonga libende. Mais maboko asana. Na mécanicien papa. On te bébé aza mécanicien. Na maboko ni mécanique. Yeah, a chauffeur mécanicien. Ce qui est chauffeur mécanicien, c'est que je vais dans la basket. Pour maboko nieza foso kanga balo ko boka kati ya panier. Papa. Tela penza batu. Donc mobali penza yo ponaki yango. Ya papa yo kana mukucha ngabe ajanga tata na yete. Yoki kwa te kutia kwa wate. Kwa awe imeko kota wote. Ngaja tata na yete. Ah ke kutia na keba na yoe. Keba kufingo makamba mabe. Mais yo za papa na été sikoyo ondimi mambo yo sa mapana. Ayaki ko defa ngai. Uyoki ayaki ko defa ngai. Cheke na moni tata na yo magorodo aboya ki papa muto yo pona boye. Uyoki oyo ndikape. Oyo ndikape. Sho yesu yumo ozumuna place pesa bakati le. Wane comme J. Muto ko pesa kati le te. Babilo ko boye. Papa. Oyo vida. Babylon. Papa. So na respecté poza papa mukolo to na obeta yo pe na misa bana to singi to kei. Obeta papa de papa. Obeta ngana bona ngana bona ngali balo obeta papa ni bamota la. Ngana lina ali bala to beta ngatala mema ba mpata tata na yo na bona ngana yina ngaba boyite la boyi. Idingai. Dine ke ipsune bitina. Pardon. Idingai. Mbalengani ma ase. Mbalengana ma. Mota kota ke. Papa. Mune bitina na ekipana hiyo. Ndinga mpena makasi. Ndinga ikanda liboko ka boyi kaka. Papa amuto. Papa. Eza pe boyete. Amon. Pona nga ala leki. Lidi sai. Nebo amubali. Tukunde gishe. Tukunde bella. Eh papa. Papa, les autres boutique va papa. Les fois l'indi fait. Donc on a l'indi bien ils a fait battu ça comme maboko ba ça fait ka battu. Papa, ça dit mec mécanicien. Attends mutu kona donc il venait le ko comme ça na surtout musala venait yo moko mutu ozo tela ta maboko no ko kota musala passe bo. Papa, aza mutu. Bango baza bandeko nanga baza pe battu. Nyape fiba mbemba. Abela makasi. Abela avisa kana za mubali omuto kuma boye. Ah ouais. Ça va papa na yoki. Bolimbisa ngandenge na critiquer bien parce que moni na biso batu. To mona lokwa biso batu to sa mubimba boyende to sa mutu. Muta boya za manka. Ozo mona eza doctrine moko biso ba yindo to sa kanango. Mais lokwa bino bolobi boy. Eza mabete na yoki. Ozo yoka. Mais yé pas sali mabe parce que bomba ki libalo pa tata nenga za tata na yete. Ayaki ko defa ngai. C'est que soki na landi bien, même tata na yepe aboyaki mwana mobali opo na façon na yendenga zaleli. Mais na ko sunga bino lokola lingi mwasi na yeba lingani na ko luka ye moko tata na ye to ko fanda to ko solula babala na tutika bango ba fanda na kimia. Aya. Merci. OK. Po biso batakala soko moni lokwa bo ifugwa ka soyi na kati.
nokite songa na famille na yo eloko yozo bosa na papa yebake mutu nyonso aza itile pe biso ba oyo mais maloma na société biso ba oyo tomona ke toza mibimba toza fe na ba défaut na biso oyo ebatama. Merci beaucoup papa na yoki mais neti yebe na ta pasteur asamela ko bonga te mais yo bongo nani yo moni nani ya ça va merci beaucoup na yoki papa yo tozaka boye na esprit oyebaka ezusu musanja mwa chio maboko kuboka yo tiaka kala mtuno bo muta kusambelo suko nani deni lesi nyosha kuna eta make kuna papa pi achalo ma aba bolimbisa ngai ngana kanisa kido koneti papa oyo papa ne oyo abuta ya sepela ka oyo sepela ka maindo ande isayo isa vino donc bolimbisa ngai bien sûr limbisa kiyo donc ngai ne na za boye ngane na zo charge ya bandeko nanga na boko na bango na garage moto naza na bamécanicien bato oyo nayelakisa bango mosala oyo basalaka epa na ngai nafutaka bango dokoza patroko ngai na boko na bandeko na ngai yango namoni seke mabende otombolaka na loboko oyo nyonso mibale ngai nasi nasala deja nalakisa deja bango nde basalaka so nayebisi bango te sala boye basala boye yango moni naza mutu lokola bato nyonso kolanda boye te ndenge naza defo boye te po eza na vi ndenge ezalaka bakoyaka moni ndenge esalaki nga bongo mais naza natangi classe sisi esalaka mosala na nga nafutaka bato apesaki yo carte de terre naza na bacarte de terre nyonso to ezali oza congolais oza pena congolais nyonso to ezali te papa limbisa ngai omoni limbisa ngai ngai aza tata na ye te me na koede yo fubu bana na mwana mwasi parce que mwana mwasi alingaka yo ti akomi na niveau akoya kodefa papa libanda boye c'est pas facile yoki yaya alingaka yo alors nakosala effort ngai nakokende te ya tata na ye kamayeli na ngai magolodo tokosolola nakofaire comprendre ye ndenge yo explike nga parce que ezala meme yo ndenge oza boye ezala bandundu ezala bato ebele meme ti lelo babangaka kaka bandundu aloko ye te mutu moko bime azobosanake eza kaka ndenge nzambe abimisi loposo na ye nga mpe nayebaki te parce que ezala babendika mpe ebele tomona na nzela botama bongo te batonga babukabuka kaka ayaya olimbisa tuka bokene madame yaya limbisa ngai yana selo kambe merci beaucoup pour naza kokamwa me merci beaucoup naza kolanda tokoma pa ya tata na bango mpo tosolola ayaya merci beaucoup nasepeli bokene madame bapapa boye fo bazalaka kaka merci beaucoup en tout cas bapapa boye fo bazalaka kaka nasepeno makasi nga mabele ya kamba nasepeno pena ngai egogwasi ekombata otoyokaka nde yo c'est moi soda oyo aliaka grenade na paipai ya mobesu na kere c'est moi mpona nzala soko oyokaka soda oyo yabakaka grenade na kaka kokolo c'est moi soda oyo yabotolaki mbango dombo kamaradi na ngai okele malamu aza gentil nde kwa gentil bande kwa gentil ngobila bazaka gentil sonesa mtokene mbama te papa bokokene te parce que libala esalami te fo libala fo esalama epai ya tata na ye moko abuta ye mais papa gogo seke biloko wana blakango malamu biloko libala donc na minute bokonvert lupango na eza lokola depo ya biloko na bino nabombi depo tobombisi nde epa na yo mais ndeko nayebi baorange boy ndeko niyati baorange boy soko okutana mokuna akosoliso bien amonobela moto ya fibo lobali zabla gentil aya atiaka mo ndenge nini liboku ne yango wana nzambe asalila ye sikoyo atiaka mo ndenge nini yebiki eza mama na desale deja mobali me moni te eza surpris briske nga na satandaki teke mobali yango naza kokasa nde ndeko na ye nde mobali telefone amona makolo daza motu lokola biso toujours na Francisco plus que bolingo
tosengi bino s'abonner massivement. On s'abonner te au raté. S'abonner massivement na Francisco Plus que Bolingo. Awa soko lingi sepela. Ba film ya bien. Ba émission ya tokos. Nyaso ya bien. Ah, tu s'abonner. Oh, tu s'abonner. S'abonner massivement. Makama kitoko za awa na Francisco Plus que Bolingo. YouTube zongelenge anga nzambi babiloko boyina kukaka te TV zongelenge tala putu bana tu ya putu mukiri mobimba oyo bumonaka mukiri mobimba sene eza kaka moko Francisco Plus Bolingo Francisco Plus Bolingo yango nde suka Francisco Plus Bolingo balubi tosabone masubema na seni na biso ya YouTube Francisco Plus que Bolingo Chala kitoko bulabi Francisco Plus que Bolingo. Awa nde sika Bolingo evandi. Awa nde sika love evandi. Francisco Plus que Bolingo. To s'abonner massivement makama kitoko eza awa. Bana tu ya église. Ba s'abonner na chaîne kitoko boya bien boye. Francisco Plus que Bolingo. Sika nini Bolingo evandi. To s'abonner. Francisco Plus que Bolingo. Yango nde kangi masolo. Nga moshoko na s'abonner bon pourquoi pas yo. Otalanga na doda yo. S'abonner. To s'abonner yaka moko Francisco Plus que Bolingo yango ne kangi masolo bo s'abonner na Francisco Plus que Bolingo chaîne na YouTube bo s'abonner belé wa ma personne so ba hotel bo mo image bien bo mo makamba bien émission bien les rappeurs wana. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plus que Bolingo. Je répète, Francisco Plus que Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plus que Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plus que Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plus que Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plus que Bolingo, toujours.